nandimaki te o motema makasi boye ya ndenge nini na la Chine ya Karine Mokonzi. Soki nga moko nayokaki yango te na direct ya Karine Mokonzi nalingaki nandima teki eza na parmi chinois moko aza na motema ya modeli oyo asengi pe permission. Karine Mokonzi nalingi naloba likambo hors sujet. Karine Mokonzi pa autorisé loba na yo abandi pe oyo motema ya ndenge nini bamama, motema ya ndenge nini bapapa, mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, tozoloba nyonso. Bon, tozoloba nyonso te, mais toyebi yango na kati ya mitema na biso, na mitu na biso, ba direct ya Karine Mokonzi eza musala na ye. Toyebi yango Karine Mokonzi ndaku na ye na biloko nyonso afutaka ekomaka ba 1200 €. Toyebi yango Karine Mokonzi aliyaka, toyebi yango amelaka, alataka. Toyebi yango YouTube na ye eza musala na ye. Toyebi yango bakanyot oyo azozwa eza parti ya musala na ye. Me bandeko, nandimaki te likambo boye vraiment soko ezalaki pa ya patron na mo freri, non na mo freri, soki mo freri olobi na ye en face boye osengi permission na misu ya bato na ba danseuse na ba chanteur na ba musicien na ba maître balingaki babwako libanda na ndenge kosakana te. Ndeko oye olobi Karine Mokonzi naloba likambo hors sujet. Likambo Karine autorisé yo. Ndeko likambo lobaki eza bonne action. Mais oyo yo sali ezali mauvaise foi. Oui, na bandeli. Ndeko Karine Mokonzi atikeli yo oloba hors sujet. Olobi likambo kitoko bonne action. Basunga batu ya Goma. Mais acte yo salaki ezali mauvaise intention. La le biango susu. Kolo makamba boye olobango devant général Kasongo na porte ya musala na bango ba policier belé ba yokaye. Olingo kozwa fimbu olinga kokamwa mais na ina bonne action comment baso betanga fimbu. O eza mauvaise intention au salaki mama Karine Mokonzi nalingi na loba likambu hors sujet. Mama loba na yo. Est-ce que tokoko tata ba 1 € te pona bandeko na biso baza na Goma na ndenge ya kanyoto yo okitisi motema ya ba mongongo ya ba angelu okitisi 1 € po baloba asengine kutu mingi te wana tango ozoloba bongo na sa motema ozoloba na zwi yo
nazwi yo oyo eza piège meka kaka koganga ndenge ogangaka mokili etala yo bachinois batala yo bato ya Goma batala yo baétranger bayoka yo batraduire bango na moma oyo volcan ezobeta na moma oyo bandeko no mosusu bakati na Rwanda na moma oyo ezoloba matina batelevizio bamindele meka kaka koganga meka kaka kokatela nga telefone mama wana eza mauvaise intention soki eza difficile mpona kozwa Karine Mokonzi tika kokanisa te soki Karine Mokonzi asali cagnotte makambo kuna esili soki mpe asali te makambo kuna ezali kokanisa mpe te cagnotte oyo ntango ekokende na maboko ya Inosbi eke na Goma alebana oyo bino bozokanisa bazwi yango kokanisa mpe te soki bapesi yango bisika bana borfele bazalaka alors baoyo baza na pasi na minute oyo bavivre mpe bien na mwa mbongo wana non d'avance inutile natinda yo kanisa oyebi bien yo oyaki kaka na mauvaise intention mama kolimbisa nga te nga naliaka na bandako na bino oui mpo kaka naza na nzala te yango ozomona nga naya kolia te na direct ya Karine Mokonzi bakagnotte oyo ezosalama na direct ya Karine Mokonzi esali 4 ans te esali une année te esali même pas 3 mois koma bino na bakagnotte mitema ezovimba koma makambo abuyi koma atoza chinoise mais acte osali ezali mauvaise intention prémédité mpe lelo yo ozokontinue koseka olobi abiki na motambo mazwami kaka o nkolo mawa kosunga bato eza bonne action makambo ekoloba soki olobaki na Karine na privé eza bonne action parce que soki olobi na privé akoraisonne akoyeba soki babandango mokolo nini eza te lokola volke ezokweya sikoyo bato baza déplacé alors eza urgent basunga bango bien sûr eza urgent na urgence yango gouvernement ye moko avant deuxième volcan oyo ebetaki alobi bamama bapapa bodéplacé alors gouvernement apesaki bango nini batrain bamétro ba-RR mpo badéplacé mpo bakatisa ti Rwanda mpo bakima na pays voisin loba biloko gouvernement apesaki bango batambola na baimage ozotala bango bazokende nani na poto kutu bazobindele bazopratike yango na terme moko bien gouvernement ya bango akoki kodéplace bango me na makolo na bango moko alors sikoyo yo oye na mauvaise intention Maman Karine Mokonzi oui maman allo nakozwa naloba likambo moko hors sujet yoka mongonga basanta mama loba na yo nena lobe na ndenge ya cagnotte tokokotia ata 1 euro te etikalaki mokolo ba 1 centime mpo baloba tala Karine okateli ye pourquoi asengi kaka 1 centime mpo na bandeko no moko mama oyaki na mauvaise intention bandeko Karine Mokonzi azoluka kaka vivre servi Karine Mokonzi oyo esalaka elengi esalaka biso mpe elengi soki bato batondi wana eza mpo na kisi edingbe te ezali parce ke bato balingaka Karine Mokonzi
Po soki ezalaki pona ki se dingbe. Mwana dingbe ayimbaka pa fabrikas. Nde bato atondaka kuna. Die dingbe aza na poto abundaka bakati. Aza pe na baporte monnaie magique. Nde bato batondaka na kati na ye. Nde na Facebook na ye batondaka. Bato baza wana po balingaka Karine Mokonzi. Po Karine Mokonzi asalaka bato bien. Po Karine Mokonzi asungaka. Po Karine Mokonzi tango azali bien, bato baza bien. Tango Karine Mokonzi azo souffrir, bato ebele bazo souffrir. Yango bato balingi Karine Mokonzi. Esengo oyo mbeto wana. Ata bango bakolala te, me baza na esengo. Yango ba papa oyo baza kobima, neti ba papa dia. Aza kosepela. Abunga na mputu. Kobunga na mputu ango, amoni muta kosalisa. Okaki ndenga lobaki te, awuti Congo. Akimi batu na ye, bandekone propre, likola $25. Ma préféra Kabila Karine. Parce que Karine, asungaka batu. Mutazo tala ye azalès. Bato nyonso ebele o baza na net, na o bayina ye. Na confinement oyo, batala kanini, songa la mugi na tongo, tipoko, akanisaka tala nani, aluka nini. Karine Mokonzi, bakanyoti oyo azozo. Eza million te, ata 8 millions. Et 5 kozala ya Karine Mokonzi te. Karine Mokonzi a mbongo, à vivre, à son range, à son bateau. Mais et 5 kozala, na ba oyo nyonso bouquet ya bateau, millions ya bateau. O bazolanda ye. O mitema na bango za kosepela. O Karine Mokonzi koma kopesa bango thérapie. Ba koma malamu na ba courage. Ozomona mutazo bela. Azo intéressé minga tala Karine Mokonzi, ayoka Karine Mokonzi. Azo sali fora koma bien pote asunga Karine Mokonzi. Mama yo yaka na mauvaise intention. Na kata life. Olobi bonne action, c'est vrai. Oyo zolo baba sali za bonne action, c'est vrai. Mais oyo yo sali mauvaise intention. Intention. Mauvaise intention moko ya mabe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi à Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.